okota na quartier latin etra olali ola muki obulika na ba age fona banade obonga ti esala peke na quartier latin na bandi pe obonga eko salima jamais ndeko Alexis yo za mobile avec S yo kolobatin yaya combien de fois yo yamba combien de fois yo finga kofi dans le vide dans les néa combien de fois ça la banalise ya 4 analyse là les pole zangatina na kombo ya feregola baza batute baza na makilate baza na maite yambala oyo ba preuve bino bozoloba esengele bobimisango so bobimisango te tokozala na sima parce que biso tende mutuluki yango bino de boluki yango mama wa taifa ejika koma kapasi nde bino lokola yo ba mibali avec S pas avec H makambo bozo sala kofi makambo bozo sala ba musicien mususu mboka o bokofuta mabendeliwa mama wa taifa ejika bino susi na bino za un jour boyoka ke kofi azate apika ki crise akufi bokozela ngo ti bokolemba musicien moko te na minute oyo akokufa toza na bango besoin to na besoin faire innonce bifo abrigaze wata tout to na bango besoin surtout ba o baza na succès to na bango besoin bokoyoka ka bango bakochaka bino makelele bokolela ti bokolemba mutu eza mutema mabe ndako tika baninga ndako kende. Donc on a musique à Congo, batutu ba fanda kimia balo bakelo côté. Musique etambola bongo te ya. Ce qui musique etambola ki bongo mbele polémique yango ya jibe na wera sonne liga kende ndenge kende kate. Mama wa taifa ejika Biso tende to tindaki okoko aya ko bimate. Net yo Alexis Wesh. Net yo penza Alexis Wesh. Nakolo boza mobali, toza mwasi, toza nani na yebite kombo nini na kopesa yo Alexis. Yo ke lo bake kofi azandoki azaka ondimi lelo ke kofi azandoki yo moko non doka liboso parce que vina bino za ko détruire bato vina bino za ko boma bato vina bino za ko sala mabe yo Alexis vina bino za la ka ko détruire bato bando kineti na likambo etali kofi neti na nini mama wa taifa ejika. Bonjour fidèles téléspectateurs de JK TV News beba bazola ndabiso mokili mobimba topesi bino mbote bipai bozali na kombo Yesu Masia Nazareth toyebete bozali ebele pe bokozala ebele ya kolanda émission na biso espace to lebela nyonso elongo na jika oyo azali mère des nations yaya des nations na pesi mbote na bakofi file na bakofi tu ya monde entier bafani ya mopa mokozi bafani pourquoi ba Cindy Love le vrai de mamasi ya monde entier na pesi bino ba ingeta na bino bipai nyonso boza ba combattant pe ba sous-marin ya mamasi bozwa ya bino bipai nyonso boza to pepi bino ezala boza na se mai ezala boza likolo ya mapata ezala boza ba likolo ya banzete to pesa bino ba ingeta na bino pe to katela bino ba losako tika tata Nzambe apambola bino pe acha maboko likolo na bino Fabrice Mande sima ya kamera Montréal pambwa na yo umona na yo teme to pesio ingeta pe losako na bipa yozali tikete Nzamba lola amona yo pe apambola yo makasi koleka. Bienvenue dans l'émission Nabiso, tofungoli sujet Nabiso amkolo ya lelo, kaka ndenge bomona ka Jika alobaka. Jika soka zoloba, Jika alobaka pamba te pona koloba, kasa alobaka natina ya solo, alobaka natina. Alobaka natina. Na bandaki histoire oyo, bakamati mopa o bache ye na kati. Donc ndeko na biso fali akoki kozwa likambo te ndeko na biso fali ye bakoki koloba mabe na ye te ndeko na biso fali ye bakoki ko critiquer ye te ndeko na biso fali ye azali intouchable donc fali bako critiquer ye te fali bako loba mabe te fali bako simba ye te mais muto azali na makoki bato bazali na makoki ya kosimba pe kokitisa kolongola pe bilamba ezali kofelo mide na feregola tango boyambaka bato na ba plateau na bino tango boyambaka bancien danseuse ya quartier latin tango boyambaka bancien musicien ya quartier latin tango boyambaka bancien
bancien bao bazalaka pembeni ya Koffi Olomide ezalaki na objectif nini soki ezali mpona kodétruire Koffi Olomide te soki ezalaka mpona kodétruire réputation ya Koffi Olomide te soki ezalaka mpona kodétruire image mpe carrière ya Koffi Olomide te. Je vous avais dit hier na live moko nasalaki mpona ngonga mokie na TikTok, musique sa polémique eza na ntina te, mais ya mutu ezali kosala polémique ezala polémique musicale. Donc bino so mutu asimbi Fally il faut bobeta, mais bino boana capacité tous les batu bafingaka mabe, tous les batu baemiliaka batu, tous les batu bakritikaka batu, tous les batu balongolaka batu bilamba, tous les batu oyo toyobi to so tali penzo lobi mbuma mabe, so tali o penza ndoki, so tali o amerita fanda na batu te, so tali eske ye aza na ba parents, so ki o tali eske o auti na zamba nini, ngai na benga bango na saili ba imbwa ya zamba, umbwa mwitu. Haisaili kuikala kwenye batu bwiko, esika na ezali na zamba. Bango nde oyo balobelaka Fally Ipupa mekasi. Bopesaka bango bapete, bopesaka bango bagalo, bomatisaka bango lisusu. Soka azalaki lieutenant, bopesaka bango bakombo ya général, mpe bopesaka bango bakombo ya major, bopesaka mpe bakombo ya général. Nyamane Tumba abangaka eloko te. Bopesaka bakombo wana pourquoi bafingeli bino Koffi Olomide. Dans cette histoire, qui n'a pas de tête, qui n'a pas de pied, c'est là où on vous dit que vous n'êtes pas intelligent. Dans cette histoire qui n'a pas de tête, qui n'a pas de pied, Koffi Olomide se retrouve pourquoi? Fally Ipupa kanisa yaya. Musicien na biso Fally Ipupa kanisa yaya. Ngona mawa. Tozali ko sala yango na bololo na motema. Tozali ko sala yango na douleur. Kotala lolenge nini mopa wa komi toshon. Kotala lolenge nini mopa wa komi. Donc elamba ya kopangusela yango sima. Elamba ya kosimba nango banzungu. Ya mwa bana mike ya basio bazanga mayele. Basio badanga kaba femme sensée ya mibali oyo. Toyebete eske azali mobali nto azali mwasi. Soki batie na lisanga ya mibali azali te. Soki batie na lisanga ya basi azali pete. Identification normale ezali te. Alors tiela biso na image wana bongo na ya kote ya ndeko na biso Fally Ipupa o azali artiste musicien abandaki wapi. Po lelo to koma place auto zali. Merci. Na quartier latin. Etka olali ola muki obulinga na ba age ofuna banada obonga. Ti esala bege na quartier latin na bandi be obonga. Omoni ndenge toza na vie. Moto ya inayo ato pesi esaki ya mbongo. Conseil nazo pesa bino fungola matoi. Comme quelqu'un ne t'aime pas, moto asepela kana yote. Moto alingi yote azala motema likundu. Oyebaka jeune nyonso ozali jeune oleki 25 ans. Ozala ba 30 ans ozokende. Ozape elenge kaka ta 18 ans. Soko moni jeune aza motema mabe makasi. C'est kaza stagiaire professionnel azoluka koma nendoki. Ozala motema mabe zande kozala ko stage professionnel po koma nendoki. Étape yo ko matana grade za kindoki. O toko comprendre to za elenge moza motema mabe. Ato kabeli moto mbongo. Na ba age na biso déjà ba deux Benz quartier la tête. Et puis 324 230. Ce qui a kanayo mbongo ekolongola motema mabe te po eza motema. Bomoni wa azali ndeko na biso Fally Ipupa sans kofinga sans koloba mabe. Na kati ya bitumba ya vie abundaka pe bitumba na ye ya vie pembeni ya mopa omukunzi. Na kati ya bitumba pe mingete na ye ya vie abundaka pe bitumba na ye na pembeni ya mopa o. Mopa wa fungolela ka ye banzela, mopa wa lakisa ye ba producteur, mopa wa lakisa ye grand prêtre yeyo, bwaka ye libanga akopesa ye mbongo. Mopa wa fungolela ye ba porte apesa ye makambo pe apesa chance lelo akoma musicien international. Est-ce que zali ya solo penza bandeko tofanda pe bakulutu bakoko tofanda tokata likambo oyo? Est-ce que ezali ya solo
Fali ye moko ntango azali kofanda azali komona tout autour na ye bato balobelaka ye kombo na monoko na bango ezalaka Koffi Olomide Koffi Olomide Koffi Olomide Koffi Olomide to likambo ekoki kokoma te likambo soki ekomi ezali Koffi. Oui, il y a les autres qui disent même na ba commentaire même wapi c'est parce que Juka oyebi diable ezali Koffi te. Je vous dis et je vous répète, chaque humain sauf Nzambe na mwana na Yesu Masia a un côté diabolique. Je dis et je répète, chaque humain sauf Nzambe na mwana na Yesu Masia a un côté diabolique. Peut-être le côté diabolique de Koffi Olomide, c'est moins plus que toi, plus que moi. Tu ne peux pas me dire que c'est seulement Koffi qui est diable, plus que Fali. C'est seulement Koffi qui est diable, plus que Fer. C'est seulement Koffi qui est diable, plus que Nosbi. C'est seulement Koffi qui est diable, plus que vous qui insultez la maman de Koffi, plus que vous qui insultez même les autres ya mobile ya Koffi, personnalité ya Koffi, qui bomoto ya Koffi. Quand tu me dis que c'est parce que tu ne connais pas le Messie, mais après ça, tu l'insultes. Tu ne trouves pas que toi, tu es plus que le Messie. Tu ne trouves pas que parce que toi, tu es plus que le Messie. Parce que lorsque tu viens insulter, il y a la différence de faire analyse et insulter. Déjà, ce qu'on dit, tato ya ndoki, tata ya bololé, c'est ça déjà ma finga. Déjà, ce qu'on lobby, tata oyo ye musala na ye ko bebi sabana batu asili sabana ya batu ezali mafinga pe ezali kwa kize mutu gratuitement. Akoko abimi alobete ngana alina likambo na ndeko Fali ezalaki likambo moko ezalaki ata na mutu ya te ezalaki pe na base te ezalaki pe na fondement te po bato mayele batalaki balobi makambo mutu akoloba ezali na tina te babwaki yango bino bokamati bopesi yango tina lokola bozalaka na actualité te lokola bozalaka na makambo te 207 oyo ebomaka 207 obomaka ekundami likolo okoko. Fanatisme qui n'a pas l'objectif. Fanatisme qui ne sait pas quoi faire. L'objectif de fanatique, de ce qu'on appelle warrior, ce sont des insultes. Débat, c'est normal. Soki mwana mwasi moko ya Congo alobi ngai ndenge na zaboye Didibe asentenga aboti sakanga nga jika na fandi na lobi ngai ndenge na zaboye ndenge na bandako kende kolobelaka kimi to na bandako kende boye tako kende wana Didibe asentanga bandeko bokotele mate mwa bato mibale misato bakoloba te bakotage Didibe te me kozala bato bakobima basala analyse ya mboka na bango bisika botangi Didibe bino nde bato yo ya mboka oyo batangi bino epi bafani ya Didibe bokotelemela mutu atangi mutu na bino bokobanda nde lisolo na ye soki ezali na bato bazali koya kodefendre mutu wana bazali kofinga bino to kofinga mutu na bino esengeli bino bosani bosatake na bato wana me ntango mutu moko atomboli mapeka lobi ete nga nazali elombe sese Mobutu asala eloko te nga na leka Kadhafi asala eloko te nga na leka Barack Obama kutu koloba te nga na likolo likolo ya moto moko ke kofinga peuple mobimba ça tourne mal. Alors pour chercher bouc émissaire on peut se cacher où? On se cache, c'est notre torchon international qui est Koffi Olomide.
Ce n'est pas normal. Ce qui est là, Kofi, et ce qu'il fallait comme Kofi Ngamalelo, Nabatogolé, c'est parce que Kofi Ndazanasima, il y a Okoko. Et à un certain moment, il faut avoir la honte. À un certain moment, il faut le mot. Honte existe. Si tout boulot ba maman, si tout boulot ba tata. Bokamati raisonnement na bino bochango wapi. Et tu vas voir une autre femme, c'est dit que non, je suis une femme mariée. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mon Dieu. Je ne sais pas, Seigneur. Aide-moi. Garde, donne-moi la force de ne pas parler de n'importe quoi. Je dis, vos maris là, ce sont le vrai mari ou bien ce sont des copains? Le mari, un mari avec grand H, qui laisse sa femme, malgré ce que c'est le boulot de ma femme, mais qui laisse sa femme faire des bêtises pareilles. Un monsieur avec grand H. Il y a les hommes et les hommes. Oh mon Dieu. Tu dis, je suis une femme mariée. Moi, je suis un homme marié. Mais en même temps, dans le bêtise, dans n'importe quoi, tu es dedans. Dans les insultes, système de bêtises de haut niveau, tu es dedans. À quel moment, à quelle seconde, à quelle minute, Kofi Olomide est entré dedans? Ce n'est pas Kofi qui gère sa page. Ce n'est pas Kofi Olomide qui gère sa page. Nous avons vu des erreurs pareilles, même avec des Diamond. Nous avons vu des erreurs pareilles, même avec des Davido. Il n'y a pas longtemps, on a vu des erreurs pareilles, même avec le page de Mike Kalambay. On vous avait demandé, mais quand il s'agit de Mike Kalambay, on vous avait dit, ce n'est pas Mike qui gère sa page. Il faut demander à celui qui gère la page de Mike. Vous croyez qu'on fait le midi à l'état de prendre vidéo de quelqu'un s'il est gabonais, parce que le monsieur peut être gabonais. Je ne sais pas s'il est qui. Prendre cette vidéo et mettre sur sa page. Vous croyez que Kofi Olomide a ce temps-là? Il n'a pas ce temps-là. Kofi Olomide n'a pas ce temps-là aujourd'hui jusqu'à la mort. Il n'a pas ce temps-là. Oh ah! Là, c'est balle perdue qui n'a pas de sens, balle perdue qui n'a pas même de fondation, qui n'a pas même vous n'avez rien à expliquer aux gens. Sous base de ça, ça vous donne le droit de venir inciter Kofi Olomide. En tout cas, que ce soit votre dernière fois de prendre Kofi Olomide comme torchon. Voilà, aujourd'hui, tout le monde a compris votre jeu. Donc, c'est bien si vous vous incitez. Mais c'est très difficile si on vous remet ce que vous êtes en train de faire. J'étais parmi les gens qui condamnaient Bakali. Mais aujourd'hui, je ne veux pas condamner Bakali. Parce que quand on regarde Yorobo, insultait combien de fois Kofi Olomide au nom de Fally Ipupa. Et Yorobo était tout près de Fally Ipupa. Yorobo était parmi les gens au Bava Jaka Touro Aliboso pour être récompensé pour les injures vis-à-vis de Kofi Olomide. Aujourd'hui, Yorobo a dit na Bongoli Motema, le sorcier n'a jamais changé. Donc, sorcier n'a jamais changé. Donc, malgré Bongoli Motema, à côté de la kaka, Mutama Sumu, parce que Mutama Bongoli Motema, à Kolinga jamais le sous azonge la makambo ya mabe. Kofinga Fally, et ça le sous kaka, kozonga na mabe. Parce que Mutama Bongoli Motema, à Kolonga na clash, akolongwa na makambo mabe so akosala banalise na ye akosala banalise na ndenge sengeli aza kolakisa ponanga eza na tina te peza na mutu ya te eza mama na tina te peza li na mutu ya te naza komona penza te différence oyo ya bino na différence oyo penza ya ndeko na biso Bakali parce que bino bozali pire que Bakali bozali au-delà que Bakali. Vous avez la sorcellerie de haut niveau. Il y a des gens comme Jardinine, ceux qui j'ai jardinine, ceux qui j'ai jardin, ceux qui jardin botanique, GG. C'est une femme, hein? C'est une femme. Même si on dit, je ne peux pas arriver jusqu'à ce point-là. Je ne suis pas Miss Univers. Je suis une femme africaine. Mais c'est une femme. Cette femme-là qui prend l'audace de citer Kofi. Vous savez pourquoi? C'est pour soulever, c'est pour honorer un roi qui mange l'humiliation des autres.
Un roi qui boit le sang des douleurs des autres. Un roi qui dort avec l'adoration des insultes, les images de parents des autres. Voilà pour que ces rois-là puissent dormir bien. On doit insulter les gens au nom de ces rois-là. Est-ce que ça là c'est la musique? Ce n'est pas la musique. Na monde la musique mutumala mwazate. Na kangaka ka eloko moko manager moko lubananga. Mama wa taifa. Na monde la musique camarade azalaka tous alambi ba collaborateur. Parce que toko pesa na bochubi pe biso mbeli na mukongo. Dilo baona na kangaka ngo mingi. Parce que so mutolobele loko moko za mutuya kanga yango. Nyonso wana eza mpona kosoulever musicien oyo lobi mpe okola la muki mpe ofingi lobi mpe okolala mpe ocholi ye mais soki ozalaki kolobela ye ozolobela misala na ye eza pasi ekozala pasi te oyo baswahili balobaka mumukome banduku mumukome ni aye ni mambokani bokangami na tata bato lokuwa mukaba. Fallait pour passer un certain moment. J'avais un jour appelé mon pas au président. Peu importe, Mabé Kofi Assalelayo. Tu devais maintenant à dire à tes gens d'arrêter d'insulter Kofi Olomide. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas faire rivalité avec Kofi Olomide. Tu le sais bien. Musicien international, local ou pas, tu ne peux pas. Le monsieur est loin d'être rival de quelqu'un à ce moment. Le Messie, il est très loin. Ça, c'est la vérité qui nous attrape. On peut tout cacher, on peut tout refuser. Mais pour dire que le Messie, il est votre rival, ça là, je vous dis la vérité, je vous regarde sans mâcher le mot. Kofi ne peut pas être rival de quelqu'un. C'est la pire vérité, ma famille. Alors, la famille, avec Kofi Olomide et les autres, vous ne pouvez pas aller au kende kosala toilette na banda kwa batu. Bakolo ndaku batuni nani asali toilette bolingi bokamata bosoto wana bobwakela yango Kofi bokamata bitumba na bino na pays oyo bosalaki na bango omoni pays wana ezali kofinga biso mabe makasi na ndenga normal okota lolobi te tokota pe makambo oyo me tokoya kozonga sima me otali makambo oyo ezali na ebandelite ezali na subasima te ezali na suka te tokokota ngo lolenge nini tokobanda ngo boni tokosisa ngo pe obe boni malamu nakanga munoko na ngana sani na fanda kimia nakobanda ngo bobe boni pe na osisa ngo boni malamu nakamata munoko na ngana sani nini na fanda kimia comme la Bible dit gardez silence l'Éternel vous combattra. Parce que ma belle est que belé bosoto le ke belé mbindo le ke belé modo ya koloba yonga na kosimba yote ngana kosimba ndo kizengi ya tata na bino wana kizengi ya tata na bino eza légende de Afrique mobimba qui est Kofi Olomide yango nde salike togole moko afingi yoke koloba ba togole nyonso bazali ba chaîne na ba chaîne balakisi yoke tozali ba chaîne na ba chaîne balakisi yoke biso to respira kana kis to lamuka kana kis makambo ete ya bino Kofi Olomide aujourd'hui, Kofi Olomide demain. Kofi ce qu'il fallait attendre moi ndambo ki bomoto ce que zongi pe ki sabatuna yo. Un jour, okozalaka na besoin ta festival na Togo. Un jour, ozana besoin festival ata na Bénin. Un jour, ozana besoin festival ata na Mali, na Sénégal. Mutu nyonso aza kofinga batu ono ya musicien alingi mutu wana te. Mutu nyonso azali kofinga batu ono ya musicien Wallahi, au nom de notre Dieu, alingi musicien wanate. Laissez Kofi Olomide tranquille. Toucho landa vidéo ya ibandeli, et la kisibiso. Témoignage na yo, en étant musicien na katia quartier latin. Et puis, enfant chéri, ya papa na ye Kofi Olomide. Est-ce que c'est aujourd'hui? Fali, tu peux permettre les gens inciter Kofi comme ça? Non. Kofi alungaka. Kaka, fallait à Kofi. Poisonné. Fallait abîmer pas Kofi lelo. Kofi atikala kondima
fallait abimana epa ya Kofi te na lobi boy fallait abimi epa ya Kofi lelo abimi epa ya Kofi lelo abimi epa ya Kofi kala Kofi akufi Kofi azwi ba trophée te Kofi azate quartier la te Kofi quartier la te zosala ba voyage te lobi vendredi mon père azali na concert les 16 samedi mon père azali na concert pour clôturer parcours na ye na Australie boko mona makambo zolekana to boko mona te est-ce que akufi to akufi te babe biso tende totindaki okoko aya kobima te neti yo Alexis wesh neti yo penza Alexis wesh nakoloboza mobali toza mwasi toza nani nayebi te kombo nini nakopesa yo Alexis yo kelobaki Kofi aza ndoki azaka ondimi lelo ke Kofi aza ndoki yo moko no ndoka liboso parce que vi na bino eza kodétruire bato vi na bino eza koboma bato vi na bino eza kosala mabe yo Alexis vi na bino ezalaka ya kodétruire bato bandoki neti na likambo oyo etali Kofi neti na nini yo Alexis bapreve oyo ozoloba esengeli yo bimisango tango bokamataka yo Alexis bino nde bokamataka boyambaka bato bafinga Kofi combien de fois oyamba bato na plateau na yo o bafinga Kofi combien de fois bosalela Kofi baémission ya mafinga baloba kutu fo baporter bino plainte est-ce que baporter bino plainte combien de fois bofinga kafere bokomisa fere lipapa bokomisa fere loko te musicien nyonso ya Congo aze loko te à part Fally Ipupa yo Alexis wesh les hommes avec S qui vit derrière un autre homme, qui respire avec le souffle d'un autre homme. Combien de fois na plateau na yo oyamba batu yo Alexis pour dénigrer Kofi ofinga Kofi o dénigrer Feregola o dénigrer Nosbi combien de fois yo ko fungola munokono pour le bateno ndenge zaboye e ko fallait Kofi azandoki alinga boma Fally. À un certain moment vous devez maintenant il est temps de sortir ba preuve au bino bosolo. Il est temps de faire sortir des preuves. Il ne faut pas parler seulement dans la bouche. Il est temps. Ndenge kaka azui yango atiango na page na ye baesi bino ke Kofi na ministre aza na temps ya ko poster vidéo donc le kota la soki gabonais muta poster vidéo atiango na page na ye wa bandoki yango baloba kete ezalaka malamu kolia mbongo muninga so komi na tour kolia mbongo na yo ekomelaka yo passe ezaka passe yo osala mwasi mabe soki mwasi asali yo mabe ekomaka passe nde bino lokola yo bamibali avec S pas avec H. Makambo bozo sala Kofi, makambo bozo sala ba musicien mususu mboka o boko futa mabende liwa. Na lobby yango penza, loba nsamba lola, loba toyebi ke monde musique eza monde mabe, mutu mala mwasate. Mena yebi sibino ke mondo bino bokoti si mondo yo. Mondo lobeza kaka tozonga na mondo oyo wera sonne na jibe pena bakota ya polémique kaka ya musique. Mais mondo bokoti si batu ya monde a haine. Mondo bokoti si batu ya monde a polémique indéterminable. Mondo bokoti si batu ya monde a polémique imaginable. Alexis Wesh bino boko futa batu tout lisanga bonganga wana. Bo sangani combien contre Kofi Olomide. Na une minute seconde bino nyonso tout derrière Kofi Olomide. De la même manière, bozo le baké Kofi Azolinga fallait akufa de la même manière. Bino souci na bino za un jour boyo kake Kofi azate apika ki crise akufi boko zelango ti boko lemba musicien moko te na minute oyo akokufa toza na bango besoin to na besoin faire inonce bi fabrigaze wata tout to na bango besoin surtout ba o baza na succès to na bango besoin boko yo kaka bango bako chaka bino makelele boko lela ti boko lemba muto eza mutema mabe ndako tika baninga ndako kende. Donc on a musique à Congo, batutu ba fanda kimia balo bakelo côté. Musique etambola bongo te ya. Ce qui musique etambola ki bongo mbele polémique yango ya jibe na wera son liga kende ndenge kende kate. Il fallait que ça le maka bongo. Po ba musicien na biso na bazwa succès bazwaka. Donc nango
monde de musique il faut pas beta ka li solo na bino so ba beti li solo mususu te ba beti li solo ba to mususu e simbate ezana ndeni e ko salima jamais ndeko Alexis yo za mobile avec S yo kolobate ya combien de fois yo yamba combien de fois yo finga kofi dans le vide la leneya combien de fois ça la banalise ya 4 banalise la le pole zangatina na kombo ya feregola baza batute baza na makilate baza na maite yambala oyo ba preuve bino bozoloba esengele bobimisango so bobimisango te tokozala na sima parce que biso tende mutuluki yango beta kata masolo ya muto li solo ne beta makate susi nezala radia kufa pour ya gagner nini nani pala kisaka tolobaka makambo po tozaka na ba preuve te yambala boza na ba preuve depuis bobanda koloba ba preuve nous est-ce que bokoti kolakisa biso ba preuve wana bolakisa biso yango bolakisa tomona mabe ya tata na biso soka bemi mutu tomoni mpenza ke yango oyo biso bana tolingaka tata mpe torespektaka tata tokosenga bolimbisi mpo tolingi kimia mais soki tata na biso asali eloko te eza kaka na lali turo toza na nini turo toza kaka na bafleve turo toza kaka na bapreuve turo toza kaka na bapreuve bokokende kosala base na bino esimbeli bino te esimbi te ebalukeli bino ekomi problème ya kofi ekomi problème ya famille ekomi ya feregolo mutu yango bato balukaka baboma ye bebe kaka oyo baboti lelo po soki abeti he baboni mwana nga non trop c'est trop laissez le message ici tranquille. À un certain moment, nous devons dire non à tout ça. Ça suffit. Fali, ça suffit, papa. Yoka biso. Yoka bandekono ya basi. Yoka bandekono ya mibali, papa. Yango bato yazo benga yoke ozali hypocrite ndeko. Ezali malamu te, papa Fali. Tika. Eza malamu te. Tango nazo benga yo boye nazo bengo na kombo. Parce que naza kombo la ko surnommé yote. Ozali artiste ya musicien ya mboka na biso. Ozali artiste musicien renommé. Na kobenga yo Fali Ipupa DiCaprio kombo mokili mobimbe yebeli yo yango wana naza na sirino na kopesa yo te papa boye te yango ozomona bato nyonso bazolo bafali aza hypocrite abombanaka na nsima bato na ye afutaka bato na ye mpo bafingelaka ye bato papa eske olingi kaka kombo wana etikala kanisa ta bolamu jour mosusu obenga Kofi Fere obenga Kofi président ekoki papa ekoki ça doit cesser. Merci beaucoup la famille. Abonnez-vous massivement. Likez, commentez. On se retrouve prochainement. Biso, tokenda koluka okoko te. Okoko ye moko yaki. Muto bozana bitumbesa okoko. Ni na ndoto ni de près, je n'ai pas... J'ai regardé okoko une seule fois. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais regardé okoko. Mais je ne sais pas. Donc, bino, Kofi fallait à cause de l'ikambute. Soka zui Kofi, Fere. On en est maraza bébé. Merci, bye bye.